Voilà, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur le Coq officiel. Bienvenue dans Batunios Balinganga. En tout cas, dans Gaulois, Gladiator, Babakouk. Mbotine bino bisika bozwami d'orchestre Bolo Coco gauloise Abakouk à vie. Je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement sur ces chaînes Bolo Coco officiel. Batuto Bolinganga. Tous s'abonner, hein, tout ça jamais belé, tout ça like, Babakouk, merci de soutien à Bino, merci de nous soutenir, merci de liker, merci de commenter, merci na Mama Zozona Inde, les bons bouts de Moufinou Europe, le président Yoshua, merci na Karine Moutou, merci na Sam Coucou les nécessaires, Motememe Coucou, Hervé Mbikaï l'homme à battre, merci à toi, Champion Wadol, merci. En tout cas, merci na Batou Nyonso. Oh, bazo soutenir biso na ba on atangi kombote boza ebele ba mama a fille boza tellement ebele en tout cas mingi kuto le beza telimbizi hymne national boleki ebele boza ebele ezate ke so ki boloko atangi kombo na hote c'est kaza contre yo non boza ebele o bozo soutenir biso boza ebele o bozo soutenir Liliane Yagola la femme est forte moi si ma kasi veut dire que ko boya osenga pardon na ye. Et ça, il y a ta prison. En tout cas, moi, ça, il faut avoir l'esprit dur. Il faut avoir un esprit dur, le quoi, si la bisalou. Il y a moi qui n'était pas dans biso moro Babakouk naye, cause un esprit dur. Bazo y a la télévision, bazo kose la yagola makamke, yagola vandi kimia. Eh, bon betara li solo ya solo, s'il vous plaît. Bon y a recours à batouté, cher ami. Bete li solo ya solo et lo koni ne provoquer yagola batinde na prison. Boya rokosa batute ke o yagola mokutu ba tuna ye avandi nie batuni oyebinga ba ebinga te pourquoi kokosa. Bon bete li solo bien et lo ko énervé procureur pas kata yagola ke ne prison. Et lo koni ne s'est passé kuna na parquet o eleka ki. Boya rokosa batu parce que bato bazaki te tondeni. Biso dozalaki. Tu vivras qu'événement. Bon, ça pourquoi? En tout cas, ils n'ont pas si, hein. Ils n'ont pas si, non, continue le bamutakou à koufar na prison. Prison est un centre de rééducation, c'est tout. Moutakou fa na prison. Le bas qui botinda batouba bomaye. Mais ce botindi batouba bomete yago l'obimane. Ata sali 1000 ans. Akobima kaka. Et le rafto tia on a mis tout na biso. Babakouk nyon c'est un monde entier merci. Bon mon dit que biso si la tinda biso te. Parce que bo zela. Bozo zela penza si la ya. Si la muta tinda rabango. Bozo zela penza que si la ya. Bo comprendre que si la muta tinda raté. To ya ka na ba propre volonté na biso. To ya raté parce que si la pesi biso mbongo te, biso ba pesa ra biso mbongo te, si la tindara mutu te. Ta niveau. Boye na télévision, bozo lingra boko sabat, batwa yo ka bino ba mona bino, ke bino ne balaye endroit ya. Biso si la tindara mutu te. Bon moni bino mo prévané que si la tindara mutu te, na parquet ya yagola si la se présenter te. Parce que Tindara Moutouté. Bon, c'est la fille, bon, c'est la mise, c'est la moutou à Tindara, et bon, mon fille, tu as ma propre volonté na biso. Tu as pas ton lingaraye, si la Tindara bisoté. A Tindara bisoté. Yagola robima prison na yemoko, si la te. Petit ça, maman, si la Tindara bisoté, Babakouk baza. Et leur a frotté la mitou na bino. Et puis, qui simbi, fille à 50 ans. Il y a rien expliqué au nano, hein. Oebi, ozala. Obi kakare, pour nous ça, maman, kota ferry. Qui simbi, fille à 50 ans. Obi qui m'a cassé. Parce que nous ça, maman, ferry. Si on a bien l'andayo, on lui déstabiliser na kota ba Gaulois. Donc je dois être concentré dans ma mot dans ça au côté ferré. Ce qui te qui simbi. Yo sali ka ce vidéo moko. Na ana fait 1 million de missions. Pe na ana la piso kombo na ana munoko. Mais là pas kaka.
lapanga kisimbi fia 50 lapanga yi fio alandaka muninga na sima memela muninga saki lapanga na vino kisimbi lapanga penza na vino makasi nayebi nde bazaka mukala mutu te nayebi nde bamemelaka mutu saki te nayebi te ndenge bavandisaka mutu bazwie madesu batie na makolo banda kokabola bamadesu nayebi yango te do lapanga na vino kisimbi fia 50 maa mobimba oyo ya théâtre kala koko ya théâtre kala ta velo asomba te lapa komona nga na munoko na yo epuis obiki okosela papa nanga makambo parce que papa nanga akufi ana bomoi te ta niveau mutu akokosela papa nanga makambo yo bino bowanga nayake bino poportanga plainte na 4e rite bokosela président elombe ti bowanga nakati bowangani makasi bobi bino bato bofuninga na 4e rite muta funinga na 4e rite bobi président elombe bowanga naka lelo avoué que bon dans na plainte na 4e rite bowanga nakati kande na bibino à l'époque kutu wana bazoba nyonso ba défendre bino bazalaki te mutu azalaki zoba ya pedo oyo tobima siko remi oyo kani na bibino mina papa biso aye penza inde na biro na bino osenga bino pardon ya bafia matala na le roi bino bobimisa audio te ni video ne bosola pa biso miibi okosela mutu akufa makambu toyebani te même bato batali yo bacomprendre toa lokuta yo mutu okangisika mutu moko badi osada vanta boso okangisa ta 4 personnes seke youtube emela mai te po mutu ka moko okomi deja ke boyebi nga te bino boyebi nga bolokoko yo na ndozi yo zelanga mama 50 ans nga kofi à 27 ans parce que cette année le 8 mars nga kofi à 27 ans toi âge moko te ma mobimba le roi yo fi à 50 ans ozela mwana 27 ans yo ka soniko ovandi penza ya télévision tangi kombo nanga ingo atalanga atala ba émission eloko troublero oseka nanga yo kasi nayebi te kosna ko continuer koseka na ba émission nanga makasi bongo na nko na pema mutu te ni ya yo fi ya 50 ans oyo mukala mukolo keba nanga nayebisi yo obiki penza makasi. J'ai reçu beaucoup d'appels et puis dans ma bonne osala mama feroyo obiki potonga to misaneli ka momo to bi tonga inga na poalu yo apoalu to nga to mi potana na nenga bêtise na mo ko ngo supporter te on ngo supporter ngote façon to nga to mi potana nga na yo keno tu na magistrat yo fundaki keno tu na hier j'étais là-bas quand tu es parti yo qui ça est et puis oye biso qu'elle était ici batutu bolanda vidéo nanga obo 4 pena parti oyo bambwa nyonso ya famille libota bokata parti obo tindela ye hier moi j'étais là-bas na parquet wana ya funda ya kalamu kendo tu na magistrat moi j'étais là-bas hier et puis oye biso 4 parti oye biso oui la fille elle était ici yo elombe cc ozomi mone bafia lokilo bafia baya théâtre kala bokomo bozokoma na koko na théâtre ata bozwi te ti lelo ovandaka chez oncle oli ovanda chez yo movandaka chez oncle keba nanga nayebisi yo kisimbi keba nanga fia 50 ans nga na 27 ans toano même âge te lapanga na vie na yo kanda noki parce que okoseli tata nanga makambo okosela tata nanga makambo yo kani na bibino papa nanga ema na bureau alobi bon madame voyez ya bafia pasi loko abino boluka YouTube etia binoka yo zo sepela parce que YouTube etia oka ozwi mo muki actualité po boluka actualité batia binoka te mo muki actualité ozwi yango zo sepela oze loko te bo wanga nati bo wanga ke bino mpo porter nga plainte te za yete eza belvite bo wanga na bo tinde pa président Lombe bo kosela président Lombe makambu papa batu na osengaka 1000 pardon miko nyonso peut-être na mabere na yoka kina lobaki na kata mutema na sur papa wana nzambe limbisanga bo kosela papa batu makambu
lelo avoué que dans la plainte na 4 bon qui ne ko activer nga va ina lemba nga na yagola te o boluka ki boleka bato poto bale boleki na bata poto ti boye ti po bo attendre yagola tu connais chez moi qui simbio zobo ya moi soyo oyebi pa na biso et puis bambwa nyonso ba défendra bino ba yebi pa na biso boya koloba no kutu mingi te na télévision ko ya te ko la batu ke yo za yo ko ya no kutu bongo te ya ke pa na biso boyebi bino nyonso mutabungi adresse ndako na biso azate na foute la raté na vendre ti lelo chez les parents boye pa na biso boya beba adresse ndako na biso vene sope ningi na pesa oyebi singa na pesi yo adresse na bandela encore ko pesa adresse ndako na biso boya non vela bino maboko fungwa maboya yebisa bato omoni parquet wana yo kendaki yebisa bango ke loba non la fille nayebi ndako na bango adresse na bango bokende kamba mo bokanga e batinda convocation te bayaramba mo bakanganga ta fille oyo boya te être ka l'actualité zora bino te actualité ya kabino na nzoto te kanga marabino te bozwaka te bato batia bino taka te olingo diemble na succès ya gola olingo diemble na succès bolokoko yo nga succès na na kabola ngona mutu te preuve ane na ko tie longino te na chaîne nga pona kabola succès na nga na yo te yo botala ba émission te batu tu ba finga ko tala bango te mende no talibiso po batu tu ba finga yo otala bango te siko biso talibiso ndenge nini comment yebi ke eto fingi yo ya oza abonné na nga makasi osabona na chaîne na boloko officiel makasi ya wani ya biloba loba na télévision batu ba yoka yo wani ya bilobela obeta tolo na fundi na kangisa ke prison na mbongo na yo avocat na rolata toge yo na avocat rolata toge oza na mbongo opesa avocat pauvre fille oyo wana mbongo opesa avocat pauvre fille wana mbongo opesa avocat yanga ifala ta toge to samba na tribunal ilolendo siko batu baotalo siko baoseko batali bilamba ya chikito lataka batali niveau tera sangita na mutu batali niveau lataka roba kato ekie zongi baoseko makasi comprendre penza ke fille oyo ko amito alokuta yo basala no guerre to yo balukila ko makambo te nango osala no guerre fille oyebani te mokili eyebi yo te kisimbi mama 50 ans et puis otanga kombo mona 27 avec haine ngana obanga yo soku mokonzi na yo la patronne na yo na obange te bongo yo mukala musenzi moko apamba pambo ngana obanga tokokangisana. Moi hier j'étais là-bas nga pena kende oporter au plainte il va demander nga pena kende oporter au plainte lobi nga pena kende oporter au plainte car pas même magistrat kende otuna bako yebi que la fille elle était ici. Et puis, il y a un comme on oui, elle était ici à porter un peu plainte. Yo be vo l'accent un giro on a finga yo donc on a droite ya oyamba mutu na mission na ngai a fingo na seka pona banga yo na pema na yo na pema penza na pema noko yango so mutu a fingo na mission na nga na ro seka te fona kanga kanda na lo bate yete pona nini parce que za nani obiki mama walai lo penza sa prière le banzambe moi non nenga zako na bigi kapo po ngana na activer lo partout Facebook TikTok partout na activer le yo partout penza na ta activer le yo et puis façon na fingo lo ko luka na finga yo na fingo makasi
dans le rôle ngana tchoka ngana façon ngana fingelo ya sambela nzambe makambo na lobi na osala yango kaninga so ezaki yango te bato banga babayenga mpo ngana fingo kitoko comme tu cherches que na finga yo nanga pe na finga yo obiki bon koko yo maman bimbo tanga comme moi mukie maman 50 ans moi na 27 ans ya ye car otanga ko bolo koko yo na eni nyos na mutema mabe yango bozo zwa te depuis ya théâtre ta vélo sombate te la bando banda théâtre tu le vends chez oncle au lieu de chez les parents mais chez oncle chez oncle ko pousser ngati la bimisa mambuya yo nga na yebi okutu na vanda kutu kipango te po yo na kipango te na mona oka bizarre wa na actualité te na mona kutu mida na esa balukelo ya ta actualité tatana e yate ba e kanga yo te zwa te e boya yo ata actualité ya golo yo tande ze boya yo muto fundi mutu ma actualité boyi yo e kanga ma mutu mo boyi koseko yango pesa ya kisimbi kanda ya Marie koseko énerva ko mama Yesu koseko énerva ko na kobandaka koseka yo koseka langa fe buko miki et puis obenga batu ba menacer na téléphone biso to famille na ye ba ka tambola likolo tout ya famille na on fingi yo na bango non tambola likolo non tambola na se non tambola likolo te yo muto koki yo muto na mbongo to na état de droit mokila fachi beto ya yote Kongo eza ya yote soko bimaka na mwa mutu moko boye po bobima pe na mutu asango te taka niveau bafi bobimaka na bato baparke ta niveau olie boluka ta mutu asango ya baninga bazoka ta mutu mwa baona vi ata nani boye bino ata mutu asango aza te ta niveau boza baka ba niveau mo trop bas ba niveau mo amikie obino boana ngo keba na lapanga na biso pena lapanga na vie na yo lapanga na tambola tous les jours je sors tous les jours likona okuna na voiture te na tambola pena makolo na bimiti na na terminus na vie transport victoire memanga wo tous les jours na tambola ce qu'on a osé la yo bakanga so bakanyinga te omoni mois de mars oyo ya Marie mama Yesu so bakanyinga te mois de mars tu n'as fait un mois de mars oyo niveau dans ce que l'eau c'est qu'on va penser ma papa on va penser que moi ma papa yo peso zeko le roi yo bi ondo zela bolokoko muto yo lala ki ozo zela bolokoko muto yo zeki na besoin na ye lita catcheuse muto yo zeki na besoin na yefane bolokoko ya tu fais un mars oyo so bakanyinga te niveau dans ce que la yo l'autre doit l'aider tu le 31 mars na tiki loka l'aider tu le 31 mars donc il faut pas zonga penza bo tu na penza vidéo batanda lobaki il faut pas zonga penza tu fais un mars donc so tu fais un mars ba zwinga te mama Yesu c'est que ko wa elo côté pauvre fille au funda batu na mbongo na yote na mbongo note pauvre fille na ningo saranate la pongi prie le bon Dieu qui est dans la marambo non sala mambo non sala moyen na banda ko na yelo na forme mora mabe omoni ku de mise ko ta lobi la ku te mise vana e ba ke yotangi kombo nanga. Maintenant, prie le bon Dieu. Sambe la peine Zambi. Non, ça là. Je sors tout le jour. Tout le jour, je sors. Mardi, jeudi, dans la répétition à faire. Bon, l'andanga. Non, peut-être que ma place n'a pas. Mardi, jeudi, dans la répétition à faire. Tinda ba yo kanganga.
oyebe pa na biso na vai na lemba termini, ça veut dire la source numéro 5. Bambwa na bino nyo sa famille libota bebe pa biso. Mutabungi ndaku na biso azate. Parce qu'on a zéro boya. Et puis yo tsona mutu na yo ngana to robunda te. O mama mobimba. So na bundi na yo yalo na manke mama na. Yalo na simbi. Na simbi mama na ngana nzoto. Parce qu'on a robunda na yo. Yo fo bunda na ba na mama na biso. Po oza même âge na mama botinga. Maman Yesoué, fille à 50 ans, qui simbi, on a même âge, na maman abotinga, donc on a notre robundate. Vous voyez qu'on a le boya, qu'il y a simbi, on a pas simbi dans zoto, on a simbi maman abotinga dans zoto, pour ça même âge na maman langa. Même âge. On a âge mon maman na donc on simbi dans zoto te. Donc le rôle bique ngano photo parté yo parole nangate. Pour un rôle pour la maman na ozane wana maman na ngani muta âge na yo yo ko bundane na mama biso ngate pour nga na âge noté nga na âge moi tara batu ba seki do kati yebe na mama mobimba na télévision ka pona kombo na oko bunda